Bonjour, bonsoir à tous les abonnés de PF Bonheur TV. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver dans vos maisons pour que nous puissions discuter de l'actualité en République démocratique du Congo. Et comme vous savez, l'actualité en République démocratique du Congo, il y a plein de choses sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan de la société. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, les Tokolo Belanini, Tokolo Bela, ils ont dit bon grève, il y a des déclarants en douane, il y a Congo central, Basali. Bande Konanga, boyebi que la République démocratique du Congo, nous disposons d'un port, il y a Matadi, un port, il y a Boma, où il permet à Kabiso, toujours Biloko, et Utakali-Banda. Biloko, nous, c'est Utakali-Banda, il y a importation, il y a Mikilapoto, et côté là, par la voie maritime, na Bakongo, à partir, il y a port, il y a Boma, et port, il y a port, il y a Boma, et port, il y a Matadi. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Déclarant Bazali Bongo na grève. Bazali Bongo grève, pourquoi? Parce que l'actuel DG, Madame Blandine Kawanda, si je ne me trompe pas, comme Ningezali, Madame Blandine Kawanda, oui c'est ça, oui, Blandine Kawanda, ouais. Madame Blandine Kawanda, où Azali Bongo DGA, il y a direction des douanes et direction générale des douanes et assise dans la République Otobengi DGDA na Kinshasa. À Salibongo augmentation ya ba prix bande konangai. Augmentation ya ba prix ya douane sans peut-être que prévenir tout déclarant tout. En ce moment ceux qui vont remarquer beaucoup monde que tout belé biloko ba conteneur ba biloko kangami na port à Matadi parce que déclarant ba gréver. Ça les grèves. Pourquoi? Parce que Madame Wana a décidé qu'augmenter prix, il y avait biloko. C'est-à-dire que Moutuka Moko, par exemple, ceux qui ont allé au Tinaki, Moutuka Naona Kinshasa, douane Naona Zalaki, par exemple, ils ont coûté, par exemple, 3000, ou bien 3300, 3700, du coup, et comme par exemple 4000, et comme par exemple à hauteur à $4800. Donc sans qu'on prévenir donc à signer ka bongo pe biloko wana écoute bande ko na to solo na makamna biso ba mboka total na ba réalité mususu to importa ka nyonso. Aujourd'hui en République démocratique du Congo on importe tout biloko nyonso to sala to utaka libono biso to exporta raté to zoka kaka utaka libanda ezala tonga ezala biscuit ezala ni maki ezala biloko non surtout ciment tozana ciment na nani to mais ciment eteka mamina nchisa ka ciment e utaka libanda biloko akolia loso utaka libanda ceux qui siko batwana baye bozo mona que population zo souffrir déjà mboka ezana pasi mais bozu prix ya biloko bo augmenter yango prix à douane va augmenter. Mais ils ont une répercussion dans l'économie, ils ont une répercussion dans la poche, il y a la population, il y a coût d'achat à la population. Beaucoup de on a d'abord la douane le plus cher dans le monde. Parce que nous avons un port en eau profondeur. Projet Zarabat batonga na banana, mais projet ne zalaka bataka mabanga, bacha basalaka pose de pierre, nan batongate. Tu évites combien de poses de pierre basali place wana. Tout ça, bon, ça a quand même peu na mawa population. Il y a peuple à souffrir pendant des décennies, pendant plus de ceux qui 2 décennies, 3 décennies, mobimba population de souffrir. Pas si n'a pas si tu zones comment. Les gens coupissent dans la misère, les gens vivent sous le seuil à pauvreté. Batunos tuna Congo na to vivaka kaka na Kinshasa to vivaka dans l'informel. Tout le monde est devenu commerçant et moi biloko mike pour aller sabana nae. Et bozuka a pris il y a douane pour augmenter on ngwana. D'abord na Kinshasa na transport en commun dans une mégapole comme la ville de Kinshasa, tout ça même pas na 1000 bus au bimara par jour. Donc ils ont compensé na ba voiture à batu oyo mituka batu o batinda na libanda mutaso mi mutuka na Dubai asbato ba bande ko tozaka na poto to tinda ba biloko wana to tinda mutakotina ma mutuka na mituka na ngom tezo aider batu pour na transport ba biloko wana zo aider batu pour na transport batu à ce moment biloko na bango mike so permettre que non moi économie en boko zo tambola et zo permettre que tout le monde a se retrouver à ce moment eloko na 100 aya te 40 na mois 200 à ce temps et permettre atangi sabana na classe. Il y a des parents qui souffrent ba tina ba na université na mbongo kaka ya pasi et vous augmentez les prix comme ça et personne n'en parle hein?
Na journal mon côté tout le monde ba le belango. Alors que grève ezali, hein, union des déclarants du Congo central. Je pense IDECO si je me trompe pas. Ndé na juba image na bango awa. Donc yango o amoni ba tia union des déclarants en douane ouais, union des déclarants en douane du Congo central IDECO, notre droit d'abord. Stop. Yango bande kona. Na ko tele bino ba image yango bomona. Yango. Notre droit d'abord, donc, Madame Blandine Kawanda, DG de la DGDA, a dégagé, a démissionné. On a baron, toi, c'est pas moi, donc, Batie Bongo, image, ils passent. Pourquoi Bango Balobi Bongo? Pourquoi besoin de Bango Zali Balobi Boué? Hausse des valeurs d'imposition, pardon, hausse des valeurs, imposition des valeurs, augmentation de valeur de véhicules. Donc, nous avons un poto partout, États-Unis, Canada, France, Belgique, au Tinimutu Kanayo, au Kantimitu Kanayo, et Bimina, pourquoi Kanayo a déclaré, il y a Congo central en grève parce que le prix est mati, il y a en douane. Le prix est mati. T'as la difficulté, ni Oyo. Gouvernement Nabiso, Yamboka Nabiso, et ça. Moi, je ne sais pas ce qui, président de la République, a Yoka Biloko, ou bien Zoyoka Ngote, ou bien Batouana Basalaka Makamuka Nanko, parce que Moutuna Moutazana Posa a bénéficié d'un côté naïe. Aïba Batumbongo, Makamonan, Oya, Yabaram, ah, et celle-là, nous pas cité le lona, nous, solution bon à maison gâté. Et côté sur Makamadouane, on est beaucoup manqué pris son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi. Le peuple souffre. Tous en apôtres, ça va prier, biloko kita, batouba vivre, batouba ça la capable de sommer biloko, batouba ça la capable de se déplacer, batouba ça la capable de coller. Et les prix augmentent comme ça. Moutouako le biloko, t'es vraiment beaucoup intervenir. Sur quelle base? Raisonne oyo, ba matisi ba prier ba biloko wana. Ba prier mituka et mati, ya douane et mati, ba prier biloko no sur mati ba biloko bato kangami. Tant que bato tinera mituka na kati na mituka na bataka pe biloko babiloko wana yaka ezo servir pour na batuka na comprendre moi biloko koteka bato mususu za entreprise commerce na sala kaka yango wana eza s'investissa na Congo wana asala investissement na ye na Congo bato bazana afutaka pe bato kaka na ndenge wana azo laisser ba famille. Mais ceux qui sont incapables de biloko wana lelo combien de biloko bato ekoti entrepôt tant biloko zo koti entrepôt prix taxe zo mata taxe zo mata siko bato ba kosundola biloko wana pour que le gouvernement tekango na vente aux enchères. Est-ce qu'on a besoin d'aider la population? Comment est-ce que bato ba reçoit courage, bato ba reçoit force wana ya ko investir na mboka soki douane na biso et ça déjà douane to futa déjà cher makasi par rapport à pays mususu douane na biso na Congo est cher makasi. Est-ce que vous trouvez solution que vous baissez le prix, vous avez prix à la tarification, vous avez une évolution, peut-être l'année prochaine, vous avez en place. Bon justifié bon fanda bon solona bato na ba déclarant na musala na bango peka yangwana ba ça reconnu parce que c'est pas tout le monde qui devient déclarant du jour au lendemain ba futa ba droit na bango bo pes ba na ba numéro parce que ba bato ba reconnu na l'état comme service na bango que non biso to na kosala ba douane était to leka ka na nzela ba ya ba déclarant wana ba déclarant to leka na nzela na bango pour que bango ba sala eza mo beko bino droit bo pesa bango parce que ba zo vivre na ba zo boko la bana na bango peka wana mais ce que le ba sala te pensez-vous que et surtout que tout qui est vers les élections. Donc des choses comme ça, ils ont facilité que le président de la République a voix dans le côté Moussou. Bakota ba kongwana ba tumsu ba roya ba campagne ko ça parce que bino ba oyo ba collaborateur na ba mandataire public ba bino bozo facilité que le président a opportunité au ça le deuxième mandat d'ailleurs a ba voix ebelé. Bonjour, ça la contre-campagne. Eh oui. Tant bonjour Matsaba pris en fonction de quoi? Qu'est-ce qui a fait que bon Matsaba pris on a brusquement au bout du jour au lendemain bon Matsaba pris à douane tout il y a ba valeur à biloko tout sur quelle base? Boninko donc bonjour le bakeno diaspora et ils ont ba ko s'investir ba ko investir nengani na makamba boy. Comment est-ce que les gens
bakoko tya mbongo na bango anje bato bakoya nakata mboka na biso bakoma kosala misala atia mpe mbongo na ye boye tout soki babiloko nyonso eza compliqué douane eza cher mpona kobimisa eloko eza cher complication sala boye fute eloko boye baluka boye tout magouille sur tous les plans corruption oyo esila mokolo nini mbongo on attend bozo mbongo on peut que na bakese l'état te ezalaka olobika to détournement ya 100 millions de dollars et 200 millions de dollars 600 millions de dollars mbongo ekena donc disparition mais peuple a continué à souffrir mais les gens payent cher déjà de foutre à douane cher bozo manonte que so bozo facilité que non bato préférer que tout malam ku bon na bien totine na so biloko on soute so bati na biloko on te bato souffrir ou bien monta asane douane na Pointe Noire a beti atambo na mutu kana tia ko tala na Kinshasa beaucoup mon facilité biloko wana d'où ya on se to appuyer na biso projet aux que basa na bango pont ya Kinshasa Brazzaville Amérique tout ça contre yango parce que sous basali pour on et boma port na matadi to appuyer na vision comme ça ba kamener les kanango na dédonner na Pointe Noire après na la carte Kinshasa parce que na Pointe Noire na futa moins cher que na futa bon na République démocratique du Congo. Prière na bokoko tongo peut-être sur botongi port ya sika moni tout monde qui na port comme opérationnel voilà ba tarification contenue ba travail ya boye ba taxe za boye parce que il faut port on ko tambon mais port on a ko botongi te kaka libanga botie port bo mandu ko matsa ba prix et ça na sens te alors maman DGDA maman Blandine Kawanda maman ba déclarer ba Congo basali ba vidéo babi au démissionner na rota ba vidéo na rota vidéo na kati émission babi au démissionner babi dégage maman zongi ça va prier kala pour bozo nyoko la diaspora bozo belela ke ba tozonga na mboka to ya ko investir mais bato ya osala investissement ndengeni soki bino mo bozo empêcher ngo lisusu chaque personne azana ko so ba akomika na place mo mutu tout alingi asa amataka ka prix mutu tout alingi ali akaka jamais bozo sala eloko mo pona souci peuple bozo la pona souci peuple te bino ezaka bozo sala pona ba intérêt na bino personnel parce que beaucoup na ba poste beaucoup na mandataire public botongi ba immeuble bosomi mandako na ba poto donc par une baguette magique botongi ba villa na Kinshasa wana bato ba lo batalo alors que le peuple est en train de courir dans la misère. Peuple azolé là. Bambon ils ont détourné ne kotonga ba école. Est-ce que les politiciens congolais bazaka vraiment na souci à peuple? Bazaka na bango na souci à peuple té. Bazaka na souci ma bongo na bango. Ya momone makamon c'est ça là, bazo ba douane mati, ba biloko donc zoko maka pasi, donc dollar ezo mata population so souffrir, tozo lela na pasi mais baza insensible na yoka ba déclaration ba kolela la population. Alors, ils allaient me to pesi. Donc, bandeko bon, Hollandais émission oyo, vous partagez comme la présidence de la République, bata la dossier oyo, bata la dossier il y a ba déclarant, il y a Congo central, ba déclarant nous sur bazala mingi bazaranga na Congo central ko. Bota la ba dossier na bango. Biloko kangami na port à Matadi. Biloko kangami belé et belé. Numéro na biso pesa na ba déclaration bolingo bengi, bo le kana émission to l'examiner une émission pour que bo pesa sous point de vue na bino bo expliquer en sous na détail. Voilà, merci. Si c'est la première fois, n'hésitez pas à abonnez-vous dans notre chaîne PF Bonheur TV et activez toujours la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci et à la prochaine.